MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bande ko babolingo les amis a la gardien des temples concert na bino molobeli na bino ndeko na bino mama na bino ya na bino nyonso na bino tata tantine quand on est mesana oya ko pesa bino basango to ko pesa conseil na monaki na net na Facebook je crois to bele ba moni yango ba publier ndeko na biso Dauphin Mbula Matadi Dauphin na yebi ke ba to bele bosi boyoka ke azala des fois des ya li solo ya kala betami le loté bino binga mamnyo se Hollande te ba spéculation, ba soupçon, ba nini et zala nango. Mais bon, il y a un temps pour tout dire la Bible. La publication va publier Dauphin. Ba tche lenge mobile bozo mona awa. Et il s'appelle comment le petit s'appelle comment na lu kelebino kombo na ye. Mwana oyo azali mwana boma habitant ya boma avec wana ba boma tracien na bikala bano benga ba mwande tracien ba mwande tracien te baza ba mwande bo bana boma benga wana ba boma tracien ba bomé je ne crois pas ils ba bomé je crois ils ba boma tracien bon mwana bozo mona ya muke oyo ya mwindu ya chocolat c'est beau garçon alors mwana boma et sur la moni na luka kombo na ya sur la moni kombo na ya na yebisa bino kombo na ye alors Dauphin azana petit na ye mona kombo Bardistros OK Bardistros agenda kolukela Dauphin basi yango ya bana mibali et bana yango ya ba mineur Dauphin atumbara bango na sima apesa bango mwa mike et si bana kisasa ayina ozula e bana boma oyo ona bomoni na tielo na sena otanga ba conversation j'ai pas le temps na bana otangela bino mais la conversation ezali awa OK conversation ayina na Bardi conversation avec les petits triste mes frères et sœurs pas si mawa. Le numéro même des Dauphins est affiché. En fait, tout est anné. Et pourquoi on a ça parce que le kuta bino karabo ko c'est la makambo non alors le kuta moko eza arrêté. Nazo mona kutu na image moko ezali awa. Il y a des Dauphins on de Tantine Marie Claire. Na soki sengla bana basi à la terre azo déjeuner franchement. On va bloquer les alarmes. Tu dis que moi vidéo moi intimité et voilà on est tantine Marie Claire alors au déjeuner franchement c'est pitié c'est triste et moi non amouké c'est lui que j'avais ramené avec moi le jour de la soirée le petit est là et nini leki moi non vana na boma OK ayeki Kinshasa tamo ayeki et ayeki juste moi soki promenade soki vacances juste pour quelques jours on doit des aki po ba okutanisa na Dauphin basali mambasalite na sima ba pesa moi mike alors ndenge nzamba sala makambo na ye eloba ba congolais kaka ndenge satana si ayiba mbeto nzambe nzamba la ata nimba raté les petits par mégards atika yi téléphone na ye unattended yango moko akende soki toilette soki wapi et puis ndenge ezala kaka
présence d'esprit, nde ba congolais ba lobara. Sixième sens. Na habité ceux qui cousin, ceux qui tonton, ceux qui tantine, ceux qui yaya. Ah, l'hôpital a beau accouder à du téléphone, à côté, nde a ko découvrir malheureusement trop tard. Ezaki que no basi ba nguluti mwana et pas de fin pour la matadi. Ba monde batu na pasi wana pe na kanda wana bazui ba memi lisolo na réseaux sociaux pour na ko exposer dauphin et puis pour na batu baboti bate ya bana mwana na za mineur mwana muke na olo bana baboti bolanda ngai bote ya bana le dehors est risqué bana ebele na libanda baokutana na bakamarade ya malamu te et du coup bako influencer bango négativement mama na ndako oyebite papa oyebite na famille na bino mambo ezala te botikala pe ko imaginer yango te mais mwana libanda zo ekutana na bakamarade moko boya compliqué bakoti ba mwana na mineur balave déjà cerveau bakosi ta mususu na âge aza nango ta mususu ata $20 wa simba mona mote amona ba 1000 francs ba 5000 ba 10000 francs bakosi kuna ino ba opesa par exemple $1000 parce que bakosaka tango roya ba pesi $100 moi ouais bakosi kosika te omoni bala simer omoni oyebo prochainement tango ya susu po ezamba liboso ezala bongo maintenant tina simba ta $20 te 100 na mona on tike et plus grave a aussi boma je crois que tu vas vendre na boma ba ebi boma vie sera moins cher vie sera moins cher bon circular passer na lika na boma parce que moi je suis du bas Congo na mwanda vie sera très cher par rapport à boma. Je me rappelle tout le que là-bas vacances on est kin boleki na boma na moi 2-3 jours avec les amis les cousins okabosa ba boum tamsu moi moke sombeli batunya subiloko ti lelo za na ka bongo. En fait c'est ça beauté ya bana peut-être bona famille moko ya pauvre ba ministre bozo mona na ebele ba butina ba famille ba bola. OK beauté ya bana kolie sukaka na tongote kolie sukaka na après-midi te kolie sukaka na pokwa te olia na tongo na après-midi oyo kanzala na soir oyo kanzala patienter nzamba pambola rapesaka parce que il y a un temps pour tout dit la Bible surtout soza mutu ebi nzambe juste azala jamais abandonné ata lelo simbite lobi osimba bote ya rabana bo encourager rabana bola kisa bana nzela ya nzambe botanga Bible na bana bosala ba kilte en famille bo mema rabana na église maloba nzambe wane kota ezo esika epesa bo moy comme ça bana libanda ata so akutana ba influence mabe déjà bazana semence moko boy et permettre traiter semence muso mabe kota ni susu tellement nzambe ana contrôle o garabo na kidiba o comprendre peut coup de télé sur le biminde ni pam abandi loba on comprend que non mabe ezali danger ezali keba ko sakana suna camarade na toyoki so ba lobino bote ya bana et puis si passe et puis si mawa so otali do fait beaucoup PC âge il a l'air et Rosana ba trentaine d'âge do fa 50 ans bon mon modèle bon mon wana te azoko se rajeunir pourquoi ba ora ya bana ya bato amike ya ba mineur ora ezala wapi énergie au boyo karae bazolo ezala na nisi so boye barate ezala na nisi l'autre fois tant le belra mambo ya nini awa ya ba des fois des na ba na ya ko expliquer bino pourquoi bangulu tarabala mibali na sima na sa vidéo musuna expliquer bino arozwa ko récolter ba énergie ya bana batu ba ora bana batu ko zwa bolenge na bango ya omoni bana misusu mwana muke mais anuni masque vieillesse pourquoi va sali échange à destinée debilo mwana mbalo sala bana ya batu kaska somo il a ce plus de 70 ans ala la bana ba 14 ans bon modèle ça anzo to makasi
musicien ou akufa, respect pour le mort d'autant à Comboté, on a voir ba bébé. Mais c'est ça, c'était ça sa vie. Boébité, hein. Baboti boté à bana. Enfin, quand les gens m'ont exposé au bon la montée, sinon t'es sous quand nous avons bé. C'est la famille certainement vous allez travailler. On a conclure vidéo en disant ceci. L'homme a sali vidéo pour nous interpeller baboti boté à bana. Les dehors est risqué. Bana belé nandaku tam susu et l'homme moko ya mabe ezalaka na moté. Mais les bandas zokuta na ba camarades moko au bazar influent et bako influencer bana négativement na ba mambo belé ya malamu te. Pratique qui des fois des yeux en plaire na ninga osakana te bana belé bazo beba na bete no lisolo hier ya ndeko na biso dauphin bula matadi azala na petit na ye moko ayena kozwela bana ba mineur bake kozwa mwana bato ya moke ya mineur na boma nde asali na ba pratique ba sodomie à partir à téléphone famille et découvrir eloko wana nde bapesa ki lisolo na réseaux sociaux baboti bove na bana mwana maele na classe okola lobi vie baby musala malongeza te mwana komi on dirait moto était tuki akomi demaï trouble vertige pona nini basala échange à destinée bangulu ta na sima likolo ya $20 apesi bomoi eloko oyo lobi nge komise mutu tamsu mwana bino yona Joseph na bino famille ona nzela na elobi nzamba kopambola libota na bino akobimisa bino na pasi tamususu Félix Tshisekedi na bino ye wana bove na mwana wana lelo c'est vrai souffrance mais lobi webite nini nzamba zo bongisa ne na loba hier kolia esuka aka na tongo te ni na après-midi na poko yoka penzala kanga motema il y a un temps pour tout dire la Bible et surtout bino boyebi nzambe botsa elikia yesu oloba et pona ba oba bela komba nzambe a retardé te pour nous ça la justice mais lorsque le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre. La foi dont on parle ici c'est la confiance en Dieu. Aujourd'hui les gens ont perdu confiance. Pourquoi? Parce que pas c'est les qui yaya nzamba motote et nzamba kosakate kama motema ba osala bana ba échange ba destinée na bisa yebino aura et l'eau bobengara étoile ngenge mpifu ya mwana mobali c'est par le derrière. Je viendrai vous expliquer profondément phénomène ni les gaga et ça se passe comment ezalaka wapi exactement. La Bible parle de Lévi ou azalaki na bassin ya Abraham na ba rein pardon ya Abraham ba rein wana eza ba rein ya médecine te hein oza na sali pour moi te qui mobalité na on va expliquer non peut-être prochainement parce que mon bal est vendu bon moto est vendu vie est vendue gloire est vendue bato misala mabe bakoyi baba destiné à batu ya babana na ba pratique oyo ya ki showbiz bouffez na bana faites très attention mokiliza ya beba mokiliza mabe batine na vidéo moko hier je crois avant-hier na butu bandeko mibali baosama ambassade te mibali moko gumbi muninga makolo je crois bato bele bazwi vidéo wana azo tuta ya kotuta oya nko wana mwambala zo gango nde mwana moke siko bonzo lela sonini kasi okendeki kuno oyo kabilengi sozo lela ni siko mba otuta ana déplacer si sera belé qui mobilité ya mwana
plus azotuta ekende kokata mosisa ya érection na nsima juin wana place ba rein ya kimobali evandi ndiku banotelema sote soso bana déjà kosala makambo na bomwana lobi obala lobi obota pitié et na gain na bénéfice na échange ya nini mwaka tu ba mieta mike ya pamba ezanga ntina et la plupart au monde ana epe na vite afutelaka mwaka tu ya pasi yake Dieu nous aide. Bandeko minga oloba ezali baboti bovie na bana conseil na opesa ya mutu eza yaya koyeba nzambe ya mutu ya na oloba koyeba nzambe eza na koyeba nzambe na koyeba nzambe yana mutu mosusu akendaka eglise ma yebi nzambe te ya mosusu ayebi ke nzambe azalaka ma yebi ye te pesa vina na Yesu bongola motema ndimele solola mokonzi pe mobikisi tant toloba kopesa vie na yo cela veut simplement dire donner sa vie à Jésus hein les français et na oka moto mususu bakongola bolo bakapesa vie na Yesu nina oyo za na kopesa Yesu tika makelele hein tika makelele tant pesi vie na Yesu cela veut dire quoi il y a comme maître na yo de yenda kumukamba hein opesi omipesi na ye omitiki na ye poyende atambosa yo cela veut dire yango makambo lingi loba yango wana si simple que ça tant ton niveau sur le Seigneur et Sauveur eza akufela yo je reconnais qu'il est mort pour toi Seigneur maître na yo de ya comme maître ya on moni azala maître biso za ba disciple un disciple adhère au comportement de son maître ce qui veut dire tu n'as plus le droit de vivre ta vie selon toi mais tu es là pour faire sa volonté et c'est comme ça que ça commence développer intimité dans Nzambe dans la Bible prie avant de lire singa molimo na Nzambe éclairé premier jour peut-être comprendre le roté avec l'état malembe ça viendra baliboso na tanga Bible na comprendre répéter mais lelo na komba ko enseigner batu la Bible malembe ekoya zorata ko bondela prière ezala tolobaka ni dialogue mutu na Nzambe ya humain na divin tant ozopusa na pembeni na ye omoni baamoureux mibale jamais bako développer bolingo soki bamonana rarement basololaka rarement plus tu t'approches de Dieu plus au développer intimité pe obana koyeba ye abana ko se dévoiler yombo moni mwasi na mobali oyo bazana na intimité makasi bazana ba complicité moko ya omoni baloba ke no mwasi na mobali bakokanaka pourquoi komesana wana bayebani tellement bien oka mama zo expliquer mbali na linga bongo te tika moni bilo zo sala ato moni azo seka oyebite a réagir ndenge mobwe obando yeba Nzambe obando comprendre nature ezo changer beaucoup mokoma ndenge moko cela veut dire quoi bamabe moko boye oyo ezala kati na yo ezokwe ezotika yo parce que na présence en Nzambe ya la vie mon présence en Nzambe ya la magnificence de la Bible il y a la gloire du coup il y a ma transformation qui moyibi lokuta bizale mabe changement ezokota o comprendre ozo baba principe ozo ba comment obika ndeko oko se positionner oko se situer oko se retrouver dans mokili ya batu ato ozana ba millions te parce que c'est pas tout le monde qui appelle azana ba millions mais tu seras en paix et opposant à peine continuité parce que Paul azoloba celui dozana ya kolia na ya kolata cela nous suffit ogeno luka bilukela mikumba te olia ndunda olema tembele otondi olali pongi ya kimia ndi onangai
ba richesse banini eza na malamu soki nzambe apesi yo yango. Mais soki nzambe apesi yo yango te yaya oza na ntina koluka yango te na bandenge moko boye komemela ba malheur na bapasi. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent son nom en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier léger.
s'élève comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Éden. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.